Bonsoir, na bafani nyonso ya Julia la charmante de partout. Ebi ke bolinga pe na lingara bino. Eza vraiment réel plaisir ya koya sous lelo liboso na bino. Pona ko masolo na biso ya mbetu kande to lobaka, masolo ya mbetu ne tombera jamais. Si mukoto kokufaka, masolo ya mbetu ne tombera jamais. Julia ba solution lelo aye sous na nouvelle formule. Formule lelo ezara rapona ba mama mayele bokoto la charmante aza déjà on a pour na bino ba solution eye papier mouchoir et lelo pour na pangsa bino ma misu ba mama o ba nyo kwa pour na masolo ya mbeto solution ezwa maraté na sala nini pour na réussir les camboyo na sala ndenge nini. On a traité mobile dans qui toko na mbeto. Julia na papier mouchoir pour na panguso maya misu. En tout cas, olela lisute. Olela te s'abonner. S'abonner na Inews TV. Yo tomber na vidéo na biso mbala liboso. S'abonner vraiment na Inews TV. Soko s'abonner. Julia ba solution za na rapport na kopesa makambo. Babi pesa mamuzo makambo. Mamuzo pesa ngwapi. Julia la charmante ya ko partager na bino. Lelo na ye na nouvelle formule. Donc nouvelle formule on a na lelo et c'est peliso maman nyo kwa mitamulai na masolo ya zizi. Masolo ya zizi polele. So papa koti polele na sala nini pour na réussir les cambo. Solution ezara moko. Donc d'ajula la charmante ya liboso na bino ba solution. Ayaka toujours na ba makambu na ya bien. Ba mayela bobozo ngo wapi? O école école moko sans minerval. Donc s'abonner na Inews TV yo tomber na vidéo mbala liboso. Ba abonner na biso pe. En tout cas botika la fidèle na chaîne na bino o epesa bino bilengi mbeto. Botika la toujours fidèle. Lelo na ekolobela ba mama. Ba mama mayele ba mama boania o ba kota katanga koti da tombe na video ya Julia nazwa kiti na fanda na landa tina suka ko zapete lelo zwa mayele mususu na pesi mbote na mama Rose la patrona na pesi mbote na Nadège Bouvande mama yu mwana poto ya tongo mama yu na kati ya ki na pesi mbote na pesi batutu ba olandanga de partout kande na lobaki ba mbote ba gros bisous na bino derrière la caméra na zana Richard RM misape électrique yende muto sala ngana za R6 565 na bandafu na bino toleki mbamo na makambu na biso ya mbeto ba mama nga ba mama mayele kande na loba na bino mwasa mitika kateo mwasa garda kabande ndenge o garder bandi ndenge no wi ko garder bandi ndesi na likamba zizi ne komi polele ozoye bate na sala nini okomi noka bibaka baka oyebiso baka makasu obaki oyebiso zwanga inga soka kuna osoki oyebisio baka makasa obabenga so mtozo ale yo wana pe obaki mama baka citro obaki ben convenir ezali mosa baka papa mbate oye bato za déjà polele wana yoza wana foluka solution moko monike non soko fandi vraiment sali solution ne simbi mbaba encore masolo mbeto efandi yo lika ko ka biloka yo ka ba biso baka boy oko baka bibaka baka tso ndo tanga mai na se ba mama nanga moi ça baka bibaka baka te donc conseil gratuit bozo ba biki déjà bozo ba feuille bozo ba kai bo banda da ko la charmante ça est pour nous kausabino pinzoli et le bas ngata vie nga di désigne de pinzoli yango wana mwasi so moni ofongwami na koti siko na masolo so moni keno ofongwami bi so papa kota a sentir vraiment affrontement wana comme le cahier on dirait muto beta na savon boyebiti so zuda ata msapino moko otie musa savon okomo beta bomo ndele kaka vitesse Android de kosa vitesse Android de kosa sko yo komi bona bandenga se komi bongo tango komi bongo ba solution aza apona yo yango na yebiso ko zapete zala wana
Et puis osani luka manga otoliaka siko nzete nango ba manga otoliaka nzete nango ozwi mbeli na yo so poza na boana manga na lopango te ko kipe ko kiate pa ba voisine oluki nzete ya manga kote ezali ozwi mbeli na yo o rapeka juste ba posoana ba poswa manga o rapango kaka o ekuba wana o rapango o tutsiango tango o tutango na liboka pilipili te s'il vous plaît o tutango na liboka moko moni ke no ba tutelaka pondu o ya pilipili wana tango ofandela ngo o bio ba solution la kisi bwendeni ezoswa tutango na liboka pondu liboko ba tutelaka pondu nde o tutanango tango aussi so tutango o rinsango bien ezonga nango normal o tutango vraiment bien nikami ozwi passoire so moni passoire mukie okozwa pe kiyungulu oto yungulaka fufu so yango to okozwa pe lamba mo ya propre elamba propre otiango na cantine wana na moment oyo osala ngo eza mangi ya nango kisi te ya nango poison te oyo so osali na biloko na bino ya ndako ndeti babassine osaleli lokwa na banzungu nde ekoma sope ndeni te bongo te bosalela manga wana ozongo ntango ozongo orape bongo otuti yango bien otuti yango vraiment ebeli ntango ebela ozwi elamba mo ya propre otie ata bassin obolambelaka oyo omoni kaka no tosalela nde tosokolela yango balégume tosokolela yango maboko ya oyo ata oyo kaka bosokolelaka okoki kozwa mpe ata oyo osalelaka mpona pia bino conseil mwasi azanga bassin te bamama mayele mwasi azanga bassin te basa mukie te basa fo ezalaka monene ata oza mukie fo salelaka basa monene po dinda mobimba biso mpe bata minene mpe boye fo ozalaka na basa monene po ntango kodinda nyonso ayo dindi mambo eke kitoko fo ozala na bassin so rinsango bongo ata na banzungu basano rinse nina manga wana bio rinsango ndeni boyebi nde tosalaka ti ozwi makasi babiloko otutaki wana baposwa manga wana otutaki otiango na elamba propre to otiango na kiyungulu po yango eza ebele ezalaka vrac ebele na passoire ekoka te otiango ndeti na elamba ya propre to otiango na nini kiyungulu orinsango vraiment bien ntango orinsango na mai deke yo osimbi oluki ata mwana moko to ndeko moko asimbeli yo te asimbeli yo elamba asimbi mipanzi yo ozwi yango otia yango na kati ozwi ka mai obandi kosopa osopa mai na loboko oyo na loboko ya mobali droite na gauche kote oyo ozopase osopa mai opase so moni ekoma ta quantité moko boye mai evimbi quantité oyo okoki kofandela otali kaka quantité ya fesse na yo so na fandi ya na fesse na nga c'est bon déjà osali bongo so omoni quantité na sava otiki oyebi osala ndeni mama omoi na momo nga na opesa toyi na masola mbetu mingi bayebi te mingi mpe bayebi yo yebi te en tout cas sala effort oyoka nga ntina suka oyo mpe bayebi te un jour mpo kolakisa bango oyo eza yango conseil moko gratuit minerval eya nango te bokoto kaka bosabone na Inews TV bozwa makambo mpo Julie ayaka na makambo na ye ozwi yango osala vraiment kire moi ntango obela ya na motu mosusu obela bayebisi ye komela masanga te mais abia nasali kire lelo lobi fo namela masanga te omibebisa yo moko ntango omoni balakisi yo nde nalakisi yo bongo so rinsango bongo en tout cas so oza mwasi ya libala mikolo wana ayebisa mpena papa excuse nga mpona masolo mbetu mwana 3 jours oyo excuse nga papa na nga kobombela ye te yebisa papa vérité namonaki nafungwami na constataki ntango tozosala fete nga na yo namoni otepatepa yango wana nasali eloko mpo edenga mobali oyo akomprendre te mpo ayebiki ya bilei na ye eza nzungu na ye fo bongisa yango aotikelo vraiment temps mama ça va kokima te na ndenge moko boye oyebisa papa nakopesa o te nga boya raison mo inutile te oyo ekoecréelo baproblème na libala te bongo te
luka raison mo eza valable o papa koki koyoka ah te moi si nanga mamba loba na raison donc natikeli autant qui va les avoir pendant 3 jours ndeti nga Julia na salle lango pendant une semaine pour toza basi tozala ka te kaka tout le temps ba et à moi peut to funwa maka so yo mo monika o constater que non funwami ah la charmante salobeni na bandeli lisusu banzete wana o râpé o tuti o luki la mba propre o luki kiungulu o rincer yango te mai na quantité fesse na yo na bassin moi bassin munenet o koti na douche na yo après avoir ko sokola faut saler lango o salango pendant 3 jours matin soir 3 jours accélérer ka bongo sans repos tant ko bosana te tant ko sali ngo bongo koti mo après avoir ko sokolo koti mobima bana basi o fandi pendant 15 minutes 15 minutes wana ozukaka ya pause pona ba manga wana yo ko kota no mai wana te na kati ya vagin so nika o sokoli ka nde to sokola ko niki no pe vagin non normal tant o dina na kati ya bassin wana eza etapa suka o eza ke so telemi oke maman ko lata bilamba oke maman ko sa mamboza ngo posa o fandi na kati ya bassin tant o fanda bongo pendant 15 minutes manga eza très efficace monika mbila ndenge zalaka donc mbila ka nde to mona mbila ya ba kisi belle donc mbila ya na richesse belle ya ndenge mona manga pe na ba richesse nango to liaka makasa nango to sala ba mbele belle na banzeto to mona surtout manga mbila eza nango poison te o fandeli yango vraiment 15 minutes yango mo ezo sala kande o fandeli yango mo ezo kota kuna e kota na zizi esa misala nango ekende ko zipa ba trou wana ba mabulu mazengele wana o enyokoli yo pendant ba mo ebele baton ebele o fandeli yango bongo yango ekende ko yo ko bouger te kande o fanda na yo ka normal fandi vraiment fandeli yango makolo no libanda fesse na kati ya bassin pendant 15 minutes tant au moni bena que non ça va coup de kim ça pena ba fièvre ba malade mike be kimara o telemi oke na ndako na yo olati bilamba o pakola no pe mafuta normal po yango déjà kota kinango pakola na yo tant de jour vendre tant o telemi to kinango pangusa yango déjà koti nango pourquoi lisu o sali bongo lobi lisu na tongo sali pourquoi nango sali lobi lisu na tongo na sali pourquoi nango sali o mettre fin tant o mettre fin bon na moment na ndo pesa papa te siko yebisa papa kir nange sili pe bamba msupu ekipa na bango pete okoza pe oza na yo sukir papa pe na ndako ayebi na ete o gérant kana ndenge na yo moment ka 3e jour ekoki lelo no cédé bord donc veut dire vraiment lelo no cédé pe na bord na yeba ba solution akosa kito ya solo mama meko kangama si on do senti pe na ko kobi libulu manzengele eza que non papa linga tiré boye akota mobimba papa linga tiré akota mobimba asala bongo so sali bongo mekisi papa mono très mi ba msusu oloba na mi ba loba d'abord na solitaire oloba bi maman na moni yo marque na moni yo changer par rapport nos zalaka mobali yo pazana ye mobala soni ana timide banga ayoka ne ba soni ekufeka na motema moi sinanga na moni ça va mais ataya lobi na yo te yo moko ka deke papa kota o senti bena oui na zalaki pena libulu manzengele ba mama nanga pona lelo no to suki wana botika la fidèle na Inews TV ba abonné na biso to linga bino mingi bo partager vidéo bo liker bo aimer ba o ba tomber na vidéo na biso bo s'abonner massivement na chaîne o bozwa makambo. En tout cas, vous apparatez, vous l'avez de début jusqu'à la fin. Na pesi bino vraiment merci. Nandenge bozaki fidèle, bozaki patient. Ya kolanda émission nanga ya lelo masolo ambetu la solution ayaki na nouvelle formule na ye. Ndenge no retenir nzoto no temps komi polele, tant au sala kaka bongo e sili nango baka no bibaka bakate. So senti ka polele ka sala ka elo na ebiso bandela ka ngokaka. Yo mo mo ne bando peso makamu.
so on dit que non polé lango bezo leka en tout cas wana e comme hémorroïde wana faut luka solution surtout e comme infection pe e fongolaka mais si ezaka yango moko kaka e fungwami solution na OK na lingi bino mingi en tout cas merci na bino de partout merci na maman Rose la patronne merci na Francis Onga moi na pas na maya tongo Flixon Star, mon vieux moto mobimba. Merci na pose qui branché scotché Hollanda Dula la charmante, c'est qui nous a pas solution. En tout cas, merci na bino surtout, merci na caméraman na Richard RM. Donc à la prochaine, bye.